Congo Check Check TV Niasi Bumutombo Bana nyoso ya Congo Bote na beno beno luta na émission. Salut la bande nyonso bozolanda biso à travers votre chaîne Congo Check Check TV. C'est bel et bien moi votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 de la presse. Moi la mobile à la rabino musala au fourré au moulin. Continuez toujours à s'abonner, continuez toujours à aimer vos vidéos, partager et que ça la biso bien makasi parce que tous awana pour nous la bino musala. Et merci beaucoup à mon boss Sebou Mutombo. Leader à Pembe, ndenge za la kaka lelo Jerry Kobetox ndenge za la kaka na yebisa rabino to sa la rabino musala parce que biso to kotaka bisika nyonso oyo musale bengi biso nde to kotaka ndenge baloba kaka to lela na bato bazolela to sepela na bato ba sepela lelo biso chaîne oyo Congo Check Check TV to ekolela na famille oyo to ekolela na famille musicale parce que azaki moko oyo azaki pembeni ya musicien monene Kofi Olomide le grand mopao chauffeur na ye oyo ayebana na kombo ya Koloke oyo bana poto bana monde entier oyo boyokaki akufaki atikaki biso lelo bobsek na ye yango oyo lelo ezali mukolo bakokunda ye il faut to assister faut to pesa bino basango na nyonso boyokaki wana o esali boy o to zongi boy o to sali boy na kotambwisa micro nanga na tuna bandeko o ba na matanga et puis na bandeko o ba vivaki na ye moi ba témoignage moi maloba ya malamu oyo ndeko na biso asalaki tango azalaki parce que balobaka bolamu wa moto kaka soka kufi mais ezalaka toujours bongo parce que tango moto kufi faut kolakisa caractère na azalaki nango habitude na azalaki nango. Merci beaucoup tozo kende kozwa ba image comme ça tozo la bino ba micro baladeur to tuna moi ba question et bongo tozonga juste après bon continuez toujours couper sa biso confiance na Congo Check Check boss ici Bumutombo Jerry Kobetox no yeyo. Merci.
Voilà, bana kini bana poto kande na uti osala noce wana na pesa ki bino mwa muke image botala ndenge bandeko ya Bandal, bandeko ya Congo bazolela frère na biso coloqué oyo à vivre 25 ans. Si c'est 25 ans pour la précision dans awa et pas ya ndeko tozana awa parce que yé babena ke mingi pire petit ya popa o mokonzi yé ayebi mopa o mokonzi makasi par rapport que vie na yé ya mouvement na yé tozana oyo bo message na kotala tala et puis o ba conseiller makamu na internet droit de réponse on dirait ça na émission na biso parce que to boy ba mal intentionné moninga lobi makamususu bino boche makamususu peut-être bo lobi c'est o akoye ko lobate. Bonjour mon vieux Alain Makakila. Bonjour ngandeko, vraiment c'est pas mingi na monio sur matanga ça nga bien makasi. OK. Voilà, toza awa lelo ndeko na biso bazoki ne kokunda ye mais eloko esali passe balobi bino quartier la te parce que nga na benga ko muta quartier la te bino quartier la te bo négliger et bembe ya coloqué. Na éviter na sens nini bango ba moni tant soso ba négliger na éviter pour nga place ya kuna te na nga za na Bandal ko ka frère na nga Bandal kutu na loba soki nga na ebi Kofi boye na ebi grâce à coloqué ta memanga pena kuna za coloqué donc ya ko za ya wa za ba 16 17 ans nga ko za na 19 20 ans pour nga za mkola coloqué parce que ba négliger na éviter on a yaki tango viva sola tout on a moins c'est Kofi mtasali on nyon somme pour na na propriétaire matin to za ka même fois singa donc nous devons être 10 fois et le mot à titre pas Kofi donc tu le côté bon au bas le bas nous le bio qu'on fait ça qui peut faire ça bon non ngala kende qui joue azo a piquer crise ba ko bisanga pas Didier habito que le pesa message kuna que ba ko ka piquer crise dans ndabo za été piquer crise ba ko zoti ndio ba hôpital na komi wana to comme la Didier si ba coloquer donc petit porte c'est alonga fongoli mutazaki to tuni mwana ya bi la mukola za moko to komi wana serment abimi na c'est coloquer piquer crise kuna ndako réponse ya liboso o nga zo pas ser na bango abi ya kino akeko ça que ça pas Kofi kuna awa to commence to lambi biloko to longola ka coloquer ya régime to koma longa bloka régime mais kuna kina ko lambi bloka régime on nga yoka ki nga pas ser na bango même te to zakana binga makakila pekisa kutu ko lia bloka munga pekisa ko to boya munga ta sapatu ndio zakana masanga ya ko ba poma ta samela suma sangate deuxième na moni velo nga binanda ku abi bino boyoka ka te coloquer kutu attends ba kisi moka melaka responsable na bango attends ba kisi moka melaka chaque semaine mbuma moko masunda ba kisi awa akene musala kuna pa Kofi bino ba leki alobo yoka kate to kena nde sevia la ndaki kuna ba auto etikali na ndete beso ba baloli ba betaki ye bakaki aloba finaki kingo wasaki boy wana no kama sauce pa bat noko ba internet ba loba balobi non Kofi ali vie donc Kofi ali vie o ya boko libiso donc moi la komi papa boy c'est Kofi boko libiso banda kala ada jouer te non tout comme moi Kofi ko saka lettre ko saka na viango aza vieux azana nous sorti ba konti ba yele lo comme consul vieux azala déjà Kofi azala déjà kala le foot pe ka moto pe ka moi respect na ye moko boy le foot zo saka mako vieux wala respect na ye na minute o dam misa munene na Congo aza ko comme azo représenter ont confirmé, j'espère que tout le monde peut membre ya bureau ya Kofi ya staff à Kofi donc ils ont confirmé Kofi Olomide ndenge tout le monde a eu vidéo ya mwana ya chauffeur coloqué lobby aleli abiba sundoli papa na ye baki ko tia place kutu babi ba okunde place moko ezanga tino ndé ba boaki ka loko asoso boy mais ils ont confirmé que Kofi mutazu matanga na cha oui so ya charge me ko kunda na ebite ba kunda mutu nga ba ika ba kunda na place ba kunda te wa en tout cas pas ba kunda ka mutakufi ba somi biloko ba kunda ko kunda pende intéressé na ngate ba kunda place ni place nga ka mutakufi ko faire responsabilité na ye tant que patron o ko kunda ye en tout cas intéressé pende nga mate ba kunda ba pour na nga regretter nga ndeko nga akufi mutabe manga pas Kofi c'est coloqué donc ko kunda pende yo pesa ka na otake mutakufi souci na nga ngwana ta mutakufi vous autres que mutakufi bino kutu ba petit boyer mais Kofi ko prolonger voyage on a te bande ko belé na poto ba le biso za ki Arafat makei mais chauffeur na avant na 25 ans vraiment ata ko to pesi mbongo voilà na ko lobani ils ont dépendre na ma misala bazala kuna mama sala na ba programme na ye ça ils ont dépendre na ye moko nda ko pesa réponse wana nga ko bani nga ko dans la place na ko lobate so ala ba qualité ayebi pourquoi za nini na yete pourquoi awozela nini na yebi te on a préparé na yebite matanga pe bakamete doka ba kino ba matanga esila kate na yebite mais oya munene na moni ki akundi azokunda ndeko na biso esalinga bien mais azokunda ndeko na biso lelo tolo ba na matanga oyo mwa makambo ebimi ebele o pe bakoseli o balobi ke yo lobaki boye lelo bato ebele
kende koyebisa bato bazoloba po biso toyoka makambo bato baloba ki Kofi coloqué babetaki ye coloqué balekisi ye balie ye bona kozoloba nini bon voilà zaka Kofi baza ba star amine na mboka oyo donc il fallait attendre na bloc en tout cas ko ya nga ko ya kaka atala ki ngafe bangalo ka Kofi lenga fa fande ba Kongo ba Congolais ba lobaka donc ataki mutaba la porte ko fa ka Kofi Alex voilà kutu eza bloc en pamba mais coloqué sur menga déjà dernièrement la moi pas Kofi na parler na kutie ayo mona ata banda ndene abina yo sa ni ngako ba bien na mela les sous-souté na ba bien na mela les sous-souté ba par exemple donc na mona nga sa banda la sa mais il part jour où akufa quelque ala ki banda mais auto mena masanga na Didier auto mena masanga mutara ko pesa message ke tika mesabi to la ne ko libanda ti to na tongwa azala ku mambo ante aki ko yasima azala te bato so baka bazaki te commentaire ki sasa dia balobaka ka ba monte baso ba menga na bike masanga ba obela mutu ko pesa mesabi ke to meline masanga bobutu mobimba awa na ndako tu même pas babike ko kamera suma masanga te atika koma ko bela koma pomba attention mais ba ibite o so bala bala la pena bala Kofi donc ada rien à voir na makambo wana donc rien peut-être ka bilo bela ka banda surtout banda lungo na biso boye banda lungo na biso donc za ko ya tonga ba ipeninga na kapamba te mai ninga na kapamba tende mai ninga na kapamba parce que ada star ko fait star kombone donc eza bato bakoloba wala kutu donc tanga kufi te beke za kaka bongo bakoloba da ata penga na kufi ata lobi na tongo ata donc atande ko moko ya mona ya koko moko boye ya famille ya Kofi donc kuna famille ko kufa so donc si ma Kofi entre to kufa so te voilà to komi na biso na suka po parce que tozo songa le suna matanga bato ba soutenir bino pe na matanga balelisi bino elongo na bango okoyebisa bango ni bato balelisi biso matanga to sepeli mi bato tumba te belé baye par-ci par là baye mais olonga ko bakaka babilo bela ndeza sympa bien faut que comme ça sous c'était intio lo bayango et bien ngo même quand na suka kambute à quoi mais on a aucune information na kena ndao ko te ko kitu kuto brusquement donc brusquement avant da kiana nga bandi ya mambo ça leka kikutu to meka ke a pique bataki tu yeka na Faustin pour que fita ça qui na été ende bayo zo ko ata gangi na batali banda ba memi ba ketiki na pita il y a déjà babilo bela moi ma pique na crise normal déjà nga betelanga na koma ko na problème ko kuma ta ku sapato tanga mataka ba mona ka kuma taka mapapa akoma ko so avant ko zo vimba bon no bate na côté ko côté te nga regete ndeko nga Kofi bilobela kande mabe ko ka Kofi ga masaranga suna bi Kofi le se coloqué donc bilobela kande ya mabe kambo yebite intia ko lobango kambo yebite intia voilà. Alors merci beaucoup tozo continuer tozo kene na matanga tomoni moko ya Kofi Olomide pe tozo ke tia bango micro moi ba mbote na bato ba soutenir bino bata soutenir biso sepeli vesti po jazz en tout cas landeli kambo tisu kande zalaki na moni même kolo matanga vient ya liboso atie kimia penda ngaki mambo ya kimia te na ki dernièrement bata confia menga mena senga menga na tie bango kimia veyo po yo ko muta kacha soki si poso mu bona mais biso do problème makambo na kuba ko na pique na biso mais moni tu doza so matanga doza bien kimia eleki nango donc il n'a pas du tout à soutenir Kofi walandi Kofi walandi na donc il a moni tout ça c'est bon donc il est exact depuis ça to même ka kuuzwa na donc biso kuuzwa ande to même ya bon toi si ma vie to lembara vie ta vie na biso donc so ko ngana 40 et quelques d'âge na ça déjà na 18 19 à vie na ça âge longi oté donc il pas via beaucoup linga donc rien on va le rien biso to ekutu so to pas mère banga o ki pas confiant a ndo ke golio to banga petit lelo talelo mère banga même ko fa ka bla mère na ngala mère na pas damala rango voilà merci beaucoup vraiment wana za ba témoignage bande ko bozo ka ba information na source tozongi siko na matanga to pesa bino image avant ba kende ko kunda ndeko na biso coloqué et puis si pas pe mawa bino bande ko no so bolanda biso na chaîne na bino Congo Check TV. Donc, Malé Makakila, tout ça qui n'a vraiment, tout solo, mais tout lukaye, les missions mususu, ya mobimba, penato solo, penato beta no appelle solo quartier la terre, parce que quartier la terre, faut te beta ma solo. Donc, merci beaucoup. Ça a bien péné, on appelle si Amanda, la Feza, Amanda en Suisse. Amanda Feza. Ah ouais. Donc, il y a un comme les gars, malobi, on a appelé la batou, ma casse, comme ça, oh non, songe, c'est ma solo. Donc, on a matanga, donc rien, donc on matanga, on a matanga, le logo zate, la kimia, donc il y a pas vidéo.
bato bakuti abi eza biloko bana ba quartier baba ba mela bato ko to bato ba biloko ba image eza ta famille kuti ta bato ba quartier ba biloko wana so au moins ngala bango to ça bango ensemble donc il y a bato ba ta salité na ça bango ensemble toujours. Voilà, Amanda Feza nga pe na peso mbote na papa biso papa B papa B na peso ba mbote belé tozonga na matanga to pesa bino image. Voilà, partout dans le monde, Jerry Kobetox, je suis avec Bandeko ya quartier latin parce que les photos Wapena, bateau Bakoufeli, Moto Nabango. Merci beaucoup, Bandeko Bopé, ça confesse Tozana Merveille Rambo. Bonjour. Bonjour. Mes condoléances. Ouais, mes condoléances au nom de Kofi Olomide. Place à Ali Azali Lamawa. Le lot de Rotika, on a biso coloqué dans Lilita. Donc, bateau tout bateau la biso, mes condoléances c'est belle. Na bandeko nyo soto ba zota la bino ba ebaki beaucoup fait la ki ndeko na bino moko à vivre na bino ebele et là on nous ba lelo analyse ni no sala bato ba ba lelo Kofi Olomide magra pesi mbongo magra pesi nyo sommet fallait assister na matanga comment ya ko kini matanga matanga te kaka matanga ya Rafat de azaki contre-temps donc ils avaient qui dit ma azaki déjà la poto akendaki mais à l'élite de konaé à 100%. Je dis bien à l'élite, moi on a coloqué à 100%. Albaga Rotika été. Donc voilà. À l'élite, à 100%. À Salignoso, à Sombi va cercueil, à Sombi va Otuboyebi va voiture, va Bilamba Rolata, tout le grand mon pas à Sali. Donc on a Mawana, donc tout va ébiquer coloqué. Ça fait 4 ans là, les sous-sona les grands mon pas ôté. À peine 3e mois, on a zo qui ça ôté koya peut mettre les grands mon pas. Mais na bolingoana. Les gars, pas l'élier, moi la montée maman quoi. À l'élier. La montée maman et ça la bino ndeni tant qu'on fait ça les loro batu ba niango parce que lobby nga mo na tala ki vidéo ya mwana ya mowe oyo
alobi bo ba place baki ko kunda papa ne asepeli nango te. Bon, omoni lelo place bazo kunda papa na famille mutendima ba kunda ye wana. Na kolobelo ko moko boy Kofi na bandeli me asali nyoso. Asali nyoso moni bolama Kofi bat bani yango ka ndenge lobi. Asala ki pande ko na biso pe koloke. Mais lelo na yebisa o asala ki pande ko na biso Chacho Mbala. Mais Chacho Mbala monanité amona ni lelo ko moko te. Comprendre? Donc c'est-à-dire Kofi Olomide aza bolingo. Asali o akwaki ko sala aleli ndeko na koloke na jedi bien nyoso. Place o ali na Paris azana mutema pasi ayebike boka tiki bana atiki famille les arozonga arozwata akosola la mwana na koloke na famille ko ndenge zala kaka. Donc voilà. Voilà, à travers le monde, à travers votre chaîne Congo Check Check TV. Voilà, quand il y a Ndeko Nabiso Koloke, ou Azaki Pembeni, il y a Mopa ou Mokonzi, patron ya quartier latin, où il y a Ngoana Ezako Bima, pour Etezo Kende, et Sika Bazako Kende Kotika, Nzoto Naye, Ape Manakimia, Molimone Pe Manakimia. Voilà, Bandeko Bazol Lela. Les artistes, musiciens, bazolela, bande konae différents, il y a famille, il y a quartier, il y a bandal, oyo bazolela et voilà, quand il y a ndeko nabiso koloke, il y a ngwana ezoko kende, et si ko bazoko kende ko kundango, voilà. To pesi kaka merci na bandeko tout bolandi biso na chaîne nabino oyo bo mesana ko pesa confiance, oyo bo mesana ko landa. Congo Check Check TV. Voilà. Alors j'espère que biso de komi na suka, il y a entretien na biso, il y a image na biso, otinde na biso to zwa bino, pona to sa la bino musala et to pesi kaka merci na nzambe wa kela likona se parce que yene mutu à permettre nyoso to esalama. Voilà. Alors Congo Check Check TV, Niasi Bumutombo, Bana nyoso ya Congo, Bote na beno beno luta na émission.